Matondi mingi balandi ya Congo Live Télévision ndenge bomesana kolanda biso à travers chaîne YouTube na bino o epesa bino penza au solo ya mboka Congo actualité lelo penza actualité za ko obligé biso ko luka mwana mboka Fils Mkoko c'est mikolo belé Fils Mkoko amona na raté akima permanence baloba koma na base ya di progrès yango lelo to ependa ti na base ya di progrès zo na 10e rue kokuta na bongo na mwana mboka Fils Mkoko pona kolobela sur actualité ya mboka Congo kolobela crise ekoti na kati ya IDPS pe makambo pe 100 jours ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi mbote mwana mboka Fils Mkoko mbote mwasi ya mwindu boni basango kenda wapi wena zana nga me na stratégie ga ya vie mwanda nsemi soki neti na niveau permanence ba infiltrado bakoti bato matériel bakoti il faut zonga na sali banga na Congo central mais ngasko naza na bazo babengi ya di progrès c'est-à-dire kuna nga na okomate po na kendaki ya pamba sans machette sans arme babuki nga loboko musapio siko nazo komate mais Tshisekedi étant o babengi grand esprit okolobela ta likolo ngomba akoyoko kaka yango ndenga naza na ngana batu na nga ya di progrès ba otobunda non pour la santé matérielle mais pour la santé politique. Oui, Fils Mkoko mikolo lekaki na kati ya siège kuna IDPS ba menasaki yo makambo ebele nyonso to na kaka pozo senga bongo démission ya mwana mboka Jean-Marc Kabund eloko nini pena yo na Jean-Marc Kabund bozoweli ngana mutu wana ozotanga kombo d'abord ku kombone na ko bando tanga ngote mais mutu wana lokwa yo lobi wana Jean-Marc Kabunda wa Kabunda mutu a falsifié identité pour ba nommer comme Katange or kaza muluba ba vérité faut bima eza Jean-Marc Kabund a Kabund te makambo ngana loba no komboneza ma Jean-Marc Kabunda wa Kabunda a falsifié ba carte d'électeur pour Tshisekedi a nommé bongo omoni mabe na place banda mais lelo na loba makambo ebele ngai naza na o babengi mabe na ete nazande siko na mabe na ye na cadre que ye au lieu de ça la santé politique à partir de 2023 ya commencé là au babengi santé matérielle ya ye moko abosani bato babunda ba pesa ba vie na bango moi ça mundu omoni parti ezanet ANC ba Mandela bazalaka sage il y a eu des députés na ANC batanga te zéro niveau mais tellement banda obeta Molotov contre apartheid ya Peter Botha ba vota bango ba député ba quoi ça makam na ba tchaka bani les gens disent que Fils Mkoko atanga te Fils Mkoko il est très comme la masanga yaka comme ça désordre les problèmes ils disent que Fils Mkoko il est très peut-il faire tout un cahier de charges d'une émission de propagande du président. Yosa journaliste, ce qu'on appelle cahier de charges. Candidat favori, bon, mon na bandi, vous m'avez ça l'émission net journaliste RTNC. Il est très peut-il créer, au babengi, peut-il composer toute une chanson de propagande pour un candidat qui veut gagner les élections. Ça, ce sont des... Moi, j'appelle ça des balivernes. J'ai étudié à mon niveau selon le temps et selon les moyens que j'avais et selon les circonstances. Quand Tshisekedi, docteur en droit, m'a nommé secrétaire national chargé de la mobilisation et déploiement des troupes. J'étais illettré. Tshisekedi a nommé ngai. Nasala na ba Fati na ba Kabundi. Vous comprenez? Le problème qu'il y a, c'est quoi? Makambo nga zolobano mama eza makambo a respect ya ba test ya parti. Naza na problème na Carola etité. Vous comprenez? Naza na problème na mutu l'ami de l'hydroquinone ité.
Mais nous avons un problème de respecter les tests à partir de biso. Parce que nous avons dit que nous sommes des légalistes. Avant l'ongola nzete na miso mutu. L'ongola na on lisu na homo déboulonné. Na on a kati. Qui aime bien châtie bien. J'aime beaucoup Jean-Marc Kabound, mais depuis matara na cheval. Nazo yebise akita. Ya komi Kabound kidi kidi Kabound kidi kidi Kabound 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 na yebisi akomi nouveau riche ya solo wana. Mais yo soko komi camarade ya ba okipa ba Rwandais ba Roubaix roi et consort. Okomi ko kende ko comploter contre président na mwasi mwasala na ane komone mama Henriette. Madame baloba ke yo zala dangereuse so batangi komono boma batu ngala kufa kala na zela na pola. Tina obomange zate pona kufa na nga deja kala. Kasi aza allié na bino na kati ya IDPS. Aliana. Allié ya IDPS. Henriette ya ane. Nazoloba mama Henriette wambote bino boya ko balola makam. Maman Moraza n'a un chargé des opérations Kabound chaque pourquoi à la repanaï. Ici honorable Henriette Ouam. Nazo yebi sabino bogomo na Kabound. Yebi tina kabila tindi mabunda sori mabunda comme nanyana. Janine Mabunda présidente de l'Assemblée nationale, P. Jean-Marc Kabound vice-premier. Eza pour ça les séductions pour baebi e kaza faible. Suka bokoyoka lisola mwasi na mobali na niveau à l'état bokoyoka. Oui, moi mboka fils mukoko désordre oyo to pe boyoka nyote tant bozaki na pouvoir te bolingo zaki makasi na CG na bino. Boni lelo bozui pouvoir président Félix Abimi mokonza mboka Congo ba désordre moite comme pesa soni na kati ya parti pe soni na bato bande penda kolinga IDPS. Soni na parti na ndeni. Bato baoloba ke makambo ndaku babomba ndaku ndenge za babomba makambo même ndoki ya coach. Je dois vous dire makambo ya président l'intérim au Kabunda liko chikato. Kasi ye moko président Félix Tshisekedi ndateki ne sika wana. Makambo bozo bundisa Jean-Marc Kabound seke bozo bundisa pe président Félix na ndenge robata. Bango bakende ko proposer président biloko wana saba batu na biso base. Kasi président yo ke la base tant ba proposer que pour ni président Félix ta ko tuna base tala ndenge ba proposer nga bomoni ndenge nini wana akanisa ke bango nde bazana baza bato a base. Président baza mutu l'erreur humaine. Mais le problème biso tolo baboué. Dans le statut de l'IDPS, il n'y a pas un président à l'intérim. Le fait que cette situation-là de Obabengi a irrégularité et sali. Vous avez vu l'IDPS quand il y a eu corruption, l'IDPS est allé dans la justice. Et Kendata, parce que Kabound na minute soit que go engagé l'IDPS dans la justice, ba magistrat ba rotanga test, ba koloba et le kowane zala raté, na statut l'IDPS ba ko rejeter dossier na biso. Bato ba benganga zoba, ba zobo sange, moi j'ai fait l'université de Tshisekedi. Je suis docteur en droit, Ndena Zalaka, docteur en relations internationales, docteur en sciences politiques et docteur en communication. Na l'université Tshisekedi ya Sanzete. Na moment na oloba na yo, tozo kende na élection municipale. Tellement que Kabound est dans Obabengi irrégularité. Il ne peut pas engager les partis. Même pour Atika, au batiki ba dossier na biso comme mandataire. Kabound doit planifier il au babengi blocage ya IDPS na planification ya ba kabiliste depuis 2012 pour ba boma les partis du peuple. Mais ngana lo batang que gardien du temple avec batunanga yo to mona na bango passe. Il y a des jeunes gens du progrès son amoni bango. Que ce sont des véritables compagnons de la révolution. Kabound doit revenir à la raison ou bien à Kendenaka Moussa Tikabiso. Au moment où tu se préparer en conséquence ou bien la guerre terminera à Kamina. Je vous le dis. Parce que Biloko Nazolo Bango,
na loboko ye Kabunda buki ngai Mobutu abuka nga Kabunda sali acte mo oto ata biso to limbisie nzamba olimbisi te ya kokota na lupango ya Tshisekedi balobi basubeli biloko ba mama ba violé ces apa ba solo basala ba bengi agression plus que même agression rwandaise les musuzu pe ba ini na bino ka tant musunga ba FCC ba on ba profiter na makambo eza sur penda ke yemoko président Kabunda tindaki eza Kabundu na FCC contrat ya cash na FCC à la raté soki ngai na ba dipoge to bona biso contrat na c'est que biloko wa Kabundu nda salon au moins te fatinde tisko azobo nommé premier ministre poani po biloko aye mutasala ki honte eza ba Kabundu na ba goudron ya ba Kabuya bangonde bakenda kosala ba biloko wa nazo yebisa yo Kabuya wa azoleka contredit Kabuya tozonga na CV politique Kabuya lekinga na CV politique ngale nazoloba na podium na IDPS ki basa Kabuya na se lelo ba Kabuya bakomi bakoma ba donner des leçons na biso na kati ya partout. Je suis en train de dire na batu bazala calme naza gardien du temple au moni d'abord na loba na batu ke ngande naza boye naza neti Tshisekedi Tshisekedi abanda ko sala te aliaka naza pe na tina ko sala bi ya on ba diaspora ba peso mutu makasi ovana boye 5000 ovana boye 1000 ba onde bazotinda ba diaspora ba boy ko tindela bandeko na ba ona ba bibu wa mbongo bangonde ba tindela moko kuta tindi lelo mabezati le problème ezali ke ba diaspora wana ezaka nde Tshisekedi azalaka abanda ko sala te maliaka ngasko na lati eloko wana lati eza pona oloba nazoye biso na ko deboulonner même bato basali bien te na 100 jours na cabinet président biloko na oloba yo mulanga na sala ka blague nga naza o babenga na Kizulu amatala kufa naza prêt na ba sacrifice makambo ya Kabundu yo so omone danger omoni bato ba omone danger yo moni bato ba finganga ba oloba susu na loba na bino les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui demain vous les verrez plus jamais Kabundu wana nde bato ba omone danger wana genre Kabundu nga na etozwa onction les mêmes jours na décision 007 oh Tshisekedi ya noma biso na bafati soka on ne joue pas avec tous les 11 maillots dans un terrain de football là tu deviens un monstre même Maradona beta bongota yo lingi yo moza vice-président yo moko président l'intérim yo moko CG oh oui moi na mboka fils mukoko moi ba rumeur ezoleka na réseaux sociaux ba photo ba bi était fils mukoko asa alongwe IDPS asali parti na ye IDPS idéal est-ce que ça peut ya solo moi na mboka fils mukoko alongwe asali parti na IDPS au moins ba biloko ba roba ke ngala alongwe asali parti na yego comprendre ka ke ezalaka ke batu ba comprendre ke naza leader ke na leki ba leader ba parti a mikene ti ba fayulu ba mokia na gaz nga na IDPS na pesa jeunesse na nga na zui gain de cause te na moni état de droit te na longola ke sa parti na banda su kote ya ka batu bandimanga naza na IDPS je mourrai à l'IDPS. Le problème est que dans l'IDPS, je suis comme un poisson dans l'eau. Fatile tokutana ne lera monanga et ça la que plaisir. Oh balobare pas ba catholique. Ayamba ki ope mikolele kaki. Omoni ba photo to ebite ceux qui a solo bo soleni na bokonza mboka. À tout moment que j'ai besoin de voir le président pour étudier l'état de la nation, je les vois. Avantage fils. Eza makambu nazo yebisa yo na Côte d'Ivoire bleu goudé pa mona amona Laurent Gbagbo ya la makambu di. Nde naza boso na bike na minute na memo pour mona président au mona. Mais le oui. Ngana ina mona na président fils mukoko simanga loboko to mona président Félix Tshisekedi. Kasi bato bazomona ke Kabunda na raison. Yeba komo yambe na casquette ya AI kuna. Kabunda zonga na raison parti eza ya bateti. Akanisa te ke ba 10 po azu ya ba $120,000 ebangisa. Babi motema likunya bozo ke la Kabundi. Motema likunya ndezo sala bino.
nani ayoki motema bino boyoke motema likunya akomolia mbongo mais eza musala na ye fruit na ye alonaki yango eboti mbongo fruit na ye alonaki nini yo lingo sala équivalence à combat ya Kabundu na ngai qu'est-ce que Kabundu a fait comme apport et même Fati na campagne na victoire parti ekoyaki Kabundu sesi congrès laissez-moi ces histoires Kabundu d'abord a sali nini pour Fati le labima président nga so na bando tangelo koyoka nga na sala o babenga mention na kati ya réunion président to benga na mubake pour alaki ambourie nga na ya na émission candidat favori ya campagne yo so mona IDPS na histoire na campagne nga musicien te na kota studio na emba Fati président Kabunda sala ata campagne ya président mo asalata le loi comme il nous a amené au pouvoir ah mokili ba comme un grand na niveau boye ba ndo reconnaître ba tout moko boye d'abord mukolo ba programme ba résultat Kabunda c'est pelate genre ya solona mais ba tout bazana ba image boke ndo lukango bo mona ye c'est ngé faulu abima ou bien Chadara abima c'est un kabiliste Kabunda c'est un kabiliste mais nazo yebisa ko mona descente nanga na Katanga Karate oke okutana Moïse Katumbi lo waye po ya le na yebiso ngana ke kutana ba irani na ko beta Katanga na kutana na baba kingwa ku Mwanza na zongiki nazo yebiso ekozala somo pona la kisabatu ke makambo ngana lobako ezana ba puissance mais likambo ngana zo loba Kabunda zo se maintenir na ba goudron na ya ba kabuya wana bazo se maintenir pour nini pour IDP se présenter ba conseillers municipaux parce que na moment où toza na principe à droit le fait que le président aille n'est pas au babengi statutaire vous ne pouvez pas présenter vos candidats normalement ce que nous disons c'est la raison. Naza na problème à Kabundu te na mona ndenga ya na ba chemise à carré carré naza na problème na été oui moi mboka fils mukoko to poussa na mwandambo to beta matali 100 jours ya chef de l'état 100 jours yango ekokaki l'équipe moi mikolo bilan yoko pesa na 100 jours ya président Félix Antoine Tshisekedi na ebitele bozo ya kotuna makambo 100 jours en bo commission ba question lokola ya grammaire. Kasavubu a sala 100 jours. Mobutu a sala 100 jours. Mouzé a sala 100 jours. Mais Fatia ya lobby qui n'a pas 100 jours. C'est-à-dire c'est quelqu'un d'abord qui veut que le peuple lui contrôle. Les 100 jours à Fatia pour l'angéza positif. D'abord dans la volonté de faire quelque chose. Malgré qu'il y a quelques milliers même au Kabunda pesaka bango parce que Kabunda ezana zolinga kolongwa te po a signé des contrats na batu ya ba makambuke na ko nommer yo pesanga $10,000 au comme mandataire. Ozo comprendre makam Kabunda ngolongwa te. Sko moi ba miyibi mo bazaza ya mike yango ndo moni ke 100 jours a nga na lobby ke déboulonnage général e ban. Nako kipe te même so botanga na Fati na poto. Les programmes ali na minito na solo bana yo pour il faut na tika pe ba combattant ba s'exprimer. 100 jours à Fati eza kitoko. Babi 100 jours ekeka na banzela. Et bon 100 routes de désert agricole ou bien 100 routes yo san. Bango balinga bolinga ni. Papa fait ça qui tient $100 oh ti bala matisi yango ti na 16,500 tonga ke kitata babiloko wana bino ba journaliste sobo ya bokenda otanga ta babiloko babengi ya économie monétaire nga bazo finga na tanga te. Il peut y avoir baisse à dollar quand il y a la production ngam na tanga te likola ba gaz na tanga te nazo se kabino eza batu misupe ko apemane so na mboka moso Sri Lanka abando loba pe ke fils mko tang yo ngana la docteur na makambutu biloko wana il n'y a pas de production dans ce pays
na kotikelo bavie bamona biso nde tokola na parti bavie wana bakoloba soka okokoloba mais le problème ali makambo nga nazoloba ya Kabunda oyo bokosuka na wapi makambo Kabunda foka rakele otomi ekota na parti soki président zwi ba responsabilité na ye te nga na kokende kozwa permanence wana na ba di progrès to installer l'égalité bokoka est-ce que les parlementaires debout bazozela bino déjà ba parlementaire debout bazali kozela il n'y a jamais eu une force dans l'IDPS plus que les forces du progrès ba parlementaire debout babi le fait président Tshisekedi nda anomaka bango du progrès bao babandaka kaleza te ke di progrès bana lelo bango babi bazo sa des ordres za bango te komba di progrès utende na ba parlementaire debout ya kala oh kaka za lelo oh ba utaki bayaki aba neti ba o bayako bandoteka ba biscuit na ba ba komi le okolo wana ngolo bana yoka so nazana tan oloba na muta bongo te po yoka so biom tozo tia des ordres na kati ya parti kasi nga na otia des ordres komi mutala muko zolia mbongo ya failo zolia mbongo muzitu omoni ba biloko ba oloba ya ba mbongo la mukana genre nga na ba naza yo yebiango so ba oloba no makambo répondre ba nga nazana ba mama misu na poto bandima ko futela nga ndako donc depuis signer contrat na ye moko atinda kaka ce sont des jaloux omoni mutu wana ozotanga kombo na ye yokaso aza parmi ba nakotanga kombo nazobenga bango tout clique na bango les Égyptiens ils vont disparaître yo monte ba commencer à 20% yo so monanga na 5 poste po ba parlementaire debout ba sengi na président Félix babi soki gouvernement o ebimi bakanisa bango ta na ministre to na vice ministre po bango ba se ba bundi penza na kati ya IDPS ba ko senga ngo d'abord na cabinet bazwe logo te Kabunda cha bango ta te ka ba poste na bango bazaka ba subordonné ndongo zomona bango ba tutu wana ozokende po ozotuna ba question po lobo kendo tuna e po azwa gaz. Mais le problème est que tout n'est pas ça dans notre émission dans le bien. Le problème est que tout le monde a besoin de bon excusez-moi vraiment. Là na zota la batutu zolo balanga bazolo ba pona Kabundi na on regrette. Ezala na garçon moi sala succès na IDPS comme on est à soso. Yo mona kelelo. E bo ba o tangela ngana o ya lobby. Bakima na ba mutation exode rural yango ikasanji po diama ya lagité batutu wana lo bakima na makambu ya bakangi diame pango ikasanji ba Kinshasa ba meki moto ba ko repousser en boulevard te bakomi ba combattre ngana combattant j'ai un CV politique ngana pesa Tshisekedi mbote bo atikela nga ba plan nazoloba na makambo Kabunda yebi kendenge za boye baloba te ngala ko sa muta segment Shabanita pongale na banda IDPS naza da mukonzi na niveau moboye Shabani aza président debout campus nazo soutenir ye po aza na légalité Kabundi na soutenaka mais jouna yebi sa ke oliembongo matanga Tshisekedi place ayinanga yangwana petit ka kende ko sala ba makambu neti ba national basi ya IDPS emoto ka ba sango neti ba koma ba copine kasi bango bazo lukanga na loba te bango ba beta ba grenade ngana tika bango obeti soko meki okomona ko ngana za combattant na ebiso na ebiso ndenge za boyego Kabundi soki président trouver solution na makambu na yo te boko sutu kaka un certain matin to kotiku mais oyebi ba dege ko ça plus que maboko babukanga o ayebi yango pe bien que ngati nde nazana comme vendre na sans été c'est que na mama na koleka mwanda semia donc comme no mona semia IDPS nazo yebisa yo pona cause na ngai yo nazo mona que juste bokota tina lupango apena ebiso il fallait bakota tina kati mais o bakota gi ba mona makambo
Oui, fils Moukoko, lelo tokomi plus de 100 jours. Premier ministre Azobi Makarate. Selon la société civile de la RDC, bon, était premier ministre Tchibala a démissionné. Na wanande président Félix a nommé bon premier ministre. Nangambuno Kokolobani pour la décision. Premier ministre Abimakak. Na Belgique, ça so une année premier ministre Abimate. Bokenda ça polémique. Fatia Zolinga nommé Mutumo boy oya ko sala o ba bengi na espoir bien. A nommé net ba ministre de finance miyibi o ba opesa ba kombo là ba. Kaba bibi sa premier ministre na ba on so ba sa makasi. Ba bimisa ki ria président Boyi. Oya finance. Ya finance ba kesu na directeur ancien directeur. Yekutu nazo ze. Yekutu asa moyibi oya finance. Yo e bien ote. Ria. Grand moyibi. Yekutu nde soki kaba meki ka obimisa kombo nemba mona za sunansi. Po ba marche na nga ya déboulonné na nga tina batu te mena yebi ke ba di progrès baza. Na ko sala marche nga moko fou de démocratie na nzela. Po ani ba obanga. Po na yo profil ya premier ministre ko zandeni. Technocrate. Muto ya yibate na makambo ya Kabila. C'est ça. Oui, moi mboka to komo pousse la moke na suka. Lobby président Félix ayambaki penza ba gouverneur pe ba vice gouverneur ya mboka Congo ateki bango penza batambusa mboka malamu na souci ya population balongola o ebengami bongo tribalisme ko loba nini na forum wana pour sila mokolo lobby eza 3 jours biloko wana zote ya bango ba otika oyoka te po baza bato ya mitema mabe yoka si mutu ne zowe vraiment koyoka président na biso Zoé Pelobi azaki bon na forum. Baza wana me bango bazala wana me ezane eloko eleki me ba gouverneur wana oye bien. La rue balabala. La plus grande institution de la République c'est la rue. Siko bazo banganga bato wana tupo na nini ngana boyo kota na parlement na balabala. La grande institution plus que même la présidence de la République c'est la rue. Asa na bango ba réunion ba kende ba bazowe wana bazowe ba koyoka fati fati azolo bana bango ka me awebsa bango ke boye ba ke batumo ba libanda ba kotake o yoko mona kalate na webso Jean Makanga jour lelo na ko bando pesa mot d'ordre ya ba marche ekangi Congo mobi maso to kendaki benga ba boma biso ka seza débité premier marche Tshisekedi na ponga biba kanga iba tout eza débit na oyo biso nazo sentir puissance à vie wana na ko bando lobaka na lobi kabu ba Congo mobimba bango na sina dépasser dimension ya ba parlement debout na komi na nazo yebisa yo na loba na batu rêve na ngeza ya okesa na kabina fatite rêve na ngai du progrès viva nazolo ba rêve na ngai na yebisaka yo na bémission na yo ezana koma neti juriste Malema en Afrique du Sud c'est-à-dire président Zakunanga pe na Zakoto na komo mona déjà commis à quelques mètres donc kabuni ndenga zana butu tongo nyoso la da rafisi mukoko bakoma kotonganga yamba bibiso bata internet nde to peso mukuma internet ite boya kaponga na succès na sala ka batu plaisir l'air na lobaka bayoka ka bien ponga na consola mitema ba congolais ke ndenge za boy to rater le côté pe na zoyebisa na batu ke makambu to madidi azo sala ya okesa ba meeting na ewana ouais, c'est bon. La Bible plaît à craquer. Aussi, la vérité désir. Au moins, la vérité désir, nana. Oya, aussi, on a qui s'engage. Où t'es États-Unis, on s'engage simbité. Aux ongs, on a qui s'engage. Les gardiens du temple. Madi dio, mon nana, batuba, ok, t'as les aponani. Ba Congolais, t'es ba Congolais. Tala ye akomambe ambea. Madidia komambe ambea eba komambe ambea tala lena yembela ka vie wana makambo ambea iyala na boyete o kaina toni viens vendre souste il ne peut pas s'occuper de sa femme camerounaise
Batu bazo kendo tala e na okate émission na tike ba kombata baloba. Te mutu na suka kava ba kombata baloba. Kinshasa. Sala batu bazo kendo tala e na idée nini. Ba madini siko na minute aleki Jeko bugo mpela na bapa. Sko ezo pesa batu nde bazo kendo tala bapa wana. Sko nga nazo pe malobi oga vient na nga Martin. Oga madidi Martin. Oui, fils mukoko motuna suka Kinshasa bopeto yango gouverneur na biso ya sika Gentini Ngobila na slogan wana. Est-ce que arobongisa Kinshasa ndenge boye auti pe na ngambo ya FCC o autaki na ngambo ya FCC kimbuta mikolo eleka bambula eleka tanda bebisa kimboka yeyo pe Gentini Ngobila FCC. Est-ce que arobongisa mboka poto moi déjà baromo buka moi ba biloko ba mama ba tonga mo ba mesa pona koliesa mabota lobby pendeza ki opération Kinshasa bopeto ba buki ba mesa donc bato bande ko zo moi 100 francs ba komisi ba chômeur okoloba ni na likambo wana ba koloba te makambo wana banini continuité gimbuta olobi kombole nani Gentini Ngobila mutu wana ndenga zana banini est-ce que ya komisa na place agenda so na yumbi bopeto babia batu bakufi na yumbi somo kwa Gentini sko mutu abongo ke CPI oyo tuna ba questionner point mutu abongo oya si yoza kinwa gouverneur na bino yewa aze le côté longwa omoni batu abongo so na répondre a roya rozwa gaz abuka ba mesa ba mero azobuka est-ce que ba maman ngo bazana bana mibali neti ba fils mukota nga mama na biso ateka fufu na balabala ya kobuka ngo kasi. Le problème ezali na minute nga nazo yebisa yo ba Gentini Ngobila batu wana tous ce sont des gens oh ba complicité kabunda salaki ateka ba poste nyonso poka ya bima soki vice président message suka avant tous ba pour message suka na diaspora o bazolanda na monde entier message na nga o na yebisa ba combattant boye ba kenga na go trahir jamais babiloko bolo ba muzitu wa batu balumba ba solo ba bien malaki tala bota la 22 ans na qui était quand on a $500 nazana ba mère po baboya na tanga kombo na bango na poto bandima déjà ke bango ndeza bo il faut ba soutenir nga po ba mona nga de leader ba calcul tout kabunda so beta ana ke ndenge zana ke Fati demanda après ye Kabundo raté déjà le quoi dépôt matin il quoi cheval. Dès que Fatiga obeta demanda na candidat IDPS na présidence à parti. Na lobby na rozwa batu batanga na ba FMI ba yo pesa ba conseil. Yo to moni yo déjà tozo yebiso soki bo respecter ba test à partir na bisoté. D'ici la semaine prochaine, vaut mieux qu'il y ait des morts. Libosa permanence soit. Ça je le dis au nom. Nazolobang au nom des martyrs. Bino bato bozo mona tozo yok sa parti soni bokeba na makambo lo barananga. Nzete ba redressango les rezana muke. Na tobeti inanete. Mais mutu mo comme na ba loisir. Mutu mo comme matana ba cheval, abomi socialisme. Totika eka poto zaï de pesa. Bino bolingi Tshisekedi bimela biso ba misu na butu afina biso na kingo ke botiki le peuple d'abord. Nazoloba na bino makambo nga nazoloba j'assume ça. Kabundi kande na loba ki na chaîne moko que je n'ai pas confiance à Kabundi, je retire ma confiance. Beaucoup mon a ba conséquences. Mais président avec tout le respect, premier magistrat, garant de la nation. Soit ma responsabilité. Parce que nous, on ne va pas laisser notre parti être plongé dans ce qu'on appelle la violation de ses propres tests. On ne va pas accepter ça. Ingeta. Merci beaucoup. Oui, merci. J'ai tout ça, des annoncés. La présence est basée là. Oui, merci. Balandia Congo Live Télévision. Tokombo na suka émission na bisoto yambaki fils mukoko. Matonzi mingi na bao bozola na biso depuis poto. Na moni bongo mon vieux Roger Luma.
molobeli monene ya président Félix Antoine Tshisekedi, merci na David Pita Tembo Willette Joko pe na moni na sima caméra Guy ngana bino soki nzamba zongi te to monani na mikolo ezali koya ya di progrès.